contre boule. Na lisu ya contre boule. Tout le monde a le Saint-Esprit lobby. On a de près que na débat auto sola et dans la des journalistes na kata plateau où azo représenter Fali où il peut ay mille qui peut faire cher de pour. Azala qui peut wana et 5 ans et 8 ans et aux 5 ans moulaï que pour ba pesaye disque d'or wana attaquer on la plateforme ni et il faut vérifier que aboité que disque d'or ya monsieur Fali pour pas eza pour contenu il y a le monsieur là où azala qui peut défendre Fali pour Monsieur Manix ayaki babo baba biloko pa loba peut pour diminuer le rôle faire cher de pour tout le monde pas la gango. Mais comment se fait-il que tu fais à comment il a niveau en ATP qui était à Kangisa l'autre est là. J'ai non dit et ça na staff et monsieur soit musique a fallu et dans la chroniqueur monsieur soit presse à lune ou peut ba déco na rapé pour na orchestre pe ya baninga. Ezali ozo finga musicien tel moko boyekete yé boye tchaka parfait ma peka solo. Tala benjir wana o le roi neti Alexis a finga héritier. Il a fallu ba déconner l'artiste monsieur de Ranzala. Parce que yo zo ko finga la mutu nena le ba déjà benga na bien mutu mo zo ko finga mutu pona nga po changa wapi et loko o nyote sala mangana sensi moko boye ya mabe ya ko biso to waka ko longola vene wana. Pourquoi au fond notamment bola mungi na tango be keni piano finga lokola mese Koffi Olomide. Si biso ba biloko na ba contribuer ça ni et les karaté. Surtout le bisco to zonga rasiko batu nyoto ba ko mona ba zo ba justice mais ba te belé ba okanga. Et bimi biloko na tolandela ngo te na mboka na biso. Mais makambo moko boy oyo yo na ba musicien vi na boketo kende bien te vi na biso moko pe bato do kende bien te ba droit na biso moko ba tolandela ngo te mais makambo a Gauthier c'est toza na ngo nyonso tout de près oyo ko avancer mboka na biso na elote tozo ngana na cop na bino fali pour passer l'émission moko sabi ke bochaka ba biloko na ngate na ba chaîne na bino na biloko na bino aloba auparavant mais le siko bino ton bolanda yo mona ozo fingi la fali pour pas battre salle oya munene ayaki ponango kaka communauté congolaise bobundisi. Deuxième salle bobundisi. Troisième salle bobundisi. Quatrième salle ate kaka na ba concert oye bandelaka commencement ya maison mère. Place beta marawana. Batutu ba beta wana. Même le premier voyage ya wenge na 1990 oyo kete ale makaba biki na tika na poto pona sala ba cours ezalaka na sala basket wana. Pour le attaque de Nzamba décida fungoli malikolo. Fungami Eli okomi président Congo batu ba oboya. Parce que était eza na ba statut ya bato nga na sala réflexion nga o bazwa ngunda na compte IDPS o bazwa ngunda na régime Kabila o bazwa balingi il faut mundela yo karaka bango bazaka na makelele moko boyo ezanga mutuna makoleke na loin. Mais le tout le dombrier bino kete ouera ken avec poto qui 3 chanteurs avec Jamaïque Liboso baké combien 4 Nasima Gino Bass accompagnateur Solis et Makaba Nakakol baké combien 4 avec Iwere basali combien 5 basali combien 9 9 allez zo siko wana do côté côté ba Johnny Nilongi aussi ba maître Nidja ba tolo do côté bango te de ba ministère bana bango kaka obe 9 sauf Makaba les restes un autre ba mona ki chata siko mais si boza 3 boza 4 après on connaît ça l'effort qui est là ça la valable là ça la recherche mais so za yo mo net Makaba lingara za la yeboko depuis ça siko et ya lingara za ma yemoko doubler razate siko yebi sanga so il lo beli de orchestre pour ekanga ma photo lukasu solide ça moi ça la tête on baka ça déjà bazala ensemble et logo nyoso tout muta mesanaka on baka roluka au découvrir face à les loko moko bia sika bato ba découvrir critère wana aleki fali na nini musicalement na belle voix par rapport ya fali pour d'accord na critère ya orchestration orchestre na ninga yembela la live na ye par rapport ya fali qui ya va ça va par rapport à fali pour faire aleki fali na belle voix à l'équipe Fali na orchestre Fali à l'équipe faire na nini musicalement donc il colle ka faire na nini donc nous avons ce que oh ya ko le la siko Fali on le faire na on mona ngoto d'ailleurs monika faire à l'équipe Fali à l'équipe faire ne l'autre. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Moulaï. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro.
ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Sendwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre votre mission Contre-Boule, une émission spécialisée pour réfléchir autour de questions socio-culturelles de notre pays. Un grand merci à tous les amoureux de cette émission. Un grand merci à tous ces gens qui ont pensé à Nondi Premier durant ce temps de pause. Et voilà, Nondi Premier vous dit vraiment, je suis flatté d'être toujours votre journaliste préféré. Messieurs et dames, amoureux de l'émission Contre-Boule, vous le savez très bien que cette émission est toujours accompagnée de M. Kony Star Mavinga, qui est le gars du Contre-Boule. Et aujourd'hui, nous avons couru derrière lui par rapport à l'actualité. Oezoleka Nakati à toile, comme quoi vous savez très bien que Wenge Musika Maison Mère, Bandeko Bazolo Bake, artiste musicien, Bakimi Weranson et Dédé. Nous allons essayer de parler du côté de Konabiso et à dossier Gauthier Sey ainsi que l'artiste Fally Ipupa Oyo Lelo. Beaucoup de personnes, surtout les journalistes politiques, bazo telemela artiste Fally Ipupa pe bapesi Mombando Balobi Fally doit dans 2 jours kokende ko retirer plainte naye sinon te ba osala o ba koki ko sala wana. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que Fally Ipupa dans la raison et osala ba makambo tout au long de cette émission, mesdames et messieurs fidèles internautes, nous allons en parler. Bienvenue sur Congo Mokili Télévision, la chaîne qui vous donne la force, la chaîne qui vous permet en fait de vous informer, de vous divertir également. Voilà, Nondi Premier là, et vous le savez, messieurs et dames, nous avons voulu un cadre et que ça la biso bien par rapport à l'image, design, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et à travers notre DJ Flex, nous sommes aujourd'hui au restaurant CMK, la Congolaise, chez Madame Karine. Dans Bandekonia, surtout Baebi Bandal, na 8 décembre. Resto y a bien, hein, bar y a bien, billard ezali, masanga malili toujours, espace a bien, DJ Kitoko, toya rosa l'ambiance na biso awa. Na la Congolaise, na 8 décembre, CMK, la Congolaise. Un grand merci à Madame Karine Ouaza, la propriétaire de cet espace. Alors, nous allons directement introduire notre invité, Kony Star Mavinga Contre-Boule. Mbote na yon de Kokoni. Oui, Matondo Mingi pe tozong ça toujours et pas tata et jeune Nondi toujours que olata kombo ya Mobutu po Mobutu apesaka prophétie pour la kombola. On l'attend pour l'orgueil et pour la réunion de la Baningate. Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Ami Godje Lutadila, Chaga Lutadila, Bana Mame Mele, Richard Akunji, Ariko Akunji 2-0. Na bandana bino toujours na ndenge bino soki na tangi ba komboana. Toujours na poussaka savoir na ngai Didier Sanda Animas, grand-père Gauthier Mouteba Vonvo Yoka, Pera Kitala, Pitu Kinzeni, Bob Denar Souka mi papa na Parisi, na pesi bino mbote toujours. Yannick Kinia. Yo ebiki na bandana na Alpha P na Omega ndenge ekendara toujours ceux qui na taille les na bokasité toujours ya Fabrice Bakimi wana mon neveu propre na Rofi Makangila Kolo Aiba Robatela bino toujours boss papi Matalatala Matos na ndenge zela toujours merci beaucoup. Merci beaucoup Kony Star Mavinga et Contre-Boule to bandara na ba remerciement les Bokanda mon ami voilà les Bokanda Mbotenayo, je pensais à toi cet avant-midi. Laisse-moi penser également à Djibril Ndombe, Casimiro, Motema ya Nathalie Ndombe, papa na Claudia Ndombe, Djibril Ndombe, Casimiro et Nakanisi Misusu, Bertoni Sinda, hein, le mystérieux visant Saint-Phalia. Bertoni Sinda depuis l'Angola, Bandeko, Moto Oazopesa bino solution pour nous permettre bino de se déplacer. Bertoni Sinda, un grand merci à toi. Je pensais à toi cet après-midi, mon ami Farel Mille Esprit.
Bana Bazaïrois, Bazo souffrir toujours, Farel, mille esprits. Un grand merci également à Pablo Kini, le PDG, le général de tous les douaniers 001. Pablo Kini, un grand merci à toi, Pablo Kini. Et puis, Bandekognon surtout, il y a Kalem Badosh, Nakati Angola, Boebake, Flat Hotel chez Pablo Kini est disponibilisé, espace Nabango, c'est-à-dire il y a des chambres où beaucoup de louer, kuna appartement, il y a solo, et puis Bandeko Broï Kokende. Tout au long de cette émission, je vais devoir vous donner le numéro du gérant pour contacter gérant kuna Kozwa Pablo Kini 001, le boss Cédric Iteka 001, Motema Sarah Aleda Teka, na boss Anakayote, partenaire privé 001, le boss Cédric Iteka, nombre de fortune, nombre de mandés fou. Voilà, Konistar Mavinga. Ouais. To bandamba mon actualité. Toujours qu'il y a un dossier, il y a Gauthier Sey. Et là, on est ici la raté. Et là, on est ici la raté. Ouais, parce que PCB sur 2 semaines par rapport à dossier, le Gauthier, il faut réunir l'information, surtout où il y a mon qui traité comme diffamatoire et pas famille, pourquoi, mais il y a mon la vérité. Dossier, na lisu ya contre boule tout le monde on le Saint-Esprit lobini. Le problème c'est quoi? Le on a vendu que Peggy Kinzunga Dadi Kinzunga na PC Bambote na Saint-Bovic, joyeux anniversaire à toi Saint-Bovic. Milanda Kolo Aza nayo na 18 jours ko kisida mokili vraiment longonya Kolo Aza nayo Saint-Bovic Milanda doki joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses, que du bonheur, longévité, makamuni tu es toujours dans les bons. Et là, on est au les gens non. Ngana baneso la nasu sur Monsieur Gauthier na mission la zone parce que communauté congolaise faut comprendre na makamo susu. OK. Aboya ki marama disque d'or ya fali te que faux. Faut tout clair. Il a dit, il a encore dit. Il a encore dit. À boire et à manger. Il y a tout qui est makamo susu ne ba to ken. Vas-y. À lobby boy. Depuis Tokos 1 et Bimagina. En 2016, je pense. C'est là, Tokos 1. Yango et Kendaki sont des je crois 2017 ou soit 2018. Par exemple, la raison mon a bongo o ya pusaki. On dit 2018 je crois. Dans 2018 PP ça 5 ans. Toujours talent. Yango na OK na yo. Il y a le bibongo qui na façon que plateforme nuni o ndego fali o ya tekeli biloko ba CD na yo. Et 5 ans, et 8 ans, et 50 ans, moulaïque, pour bapesa ye, disque d'or, on a attaqué la plateforme, et il faut vérifier. Que a beau été que disque d'or, il y a mécéphalie pour pas, et ça faux. Faut tout la clair. D'ailleurs, boya, on te que ça faux. À l'année là, à vérifier pour parce que. Et bien, le 7 juillet 2017. C'est pour 2022, il y a rien qui n'est na miloulou. D'accord. Il y a le bic qui a vérifié la plateforme, nini. Oyoye ba tekelaki ba vente ya biloko ndenge kendelaki tu soki ta mort mulai ke amiye ba nani o ba sombaki yango ke plateforme nini o eteki ke ponde kona biso azwa disque d'or wana eliko lo bateke disque d'or ya fali pupa eza faux batebe ba okena ngona ndenge mo babe pona landeli ele longa mo de près omoni makambo ya Kongo ke naka tuba na ba contre ye boule au biso de ça la contre boule à idée à battre dans les autres qui ne le quoi n'est raisonnement mon le quoi bidon tant on est à bafouer en côté tant on est Roland de près qu'il y a débat auto sola et d'ailleurs il y a des journalistes na kata plateau ou azor représenter Fali ou peut à mille qui peut faire recherche de poule azala qui peut wana qui fait recherche de poule à un niveau à Fali pour pâter mais ndeko Gauthier c'est aya qui peut causer l'intervention dans makambo artiste ou etali était le là faire chair de poule yango makambo ekendela ki bon donc bayaki na boposo il y a politique était mais bayaki na loposo il y a ko défendre produit o na produit oyo débé zala yo ba journaliste bazaki na loposo ya politique et culturelle donc bayaki na tendance wana o ayaki ko défendre faire o ayaki ko défendre contenu il y a le monsieur là o azala ki peut ko défendre Fali pour Monsieur Manix. Ayaki, baba biloko pa loba peut pour diminuer le rôle faire recherche de poule. Tout le monde pas la gamme.
Mais comment se fait-il que tu faire à comment il a niveau en ATP qui était à Kangisa l'autre est là? Mais comme par exemple Eloko Ondeko Gotia Lobi Fali Aza artiste a construire carrière naie na balokuta. C'est-à-dire à construire carrière naie, à construire succès naie. Mais il y a un autre lobby, tant ou boya qui n'a deux, il y a un autre lobby et ça débat. Les types là qui fait d'autres na type o ya zolo belakete mais c'est Manix qui a zolo bagete fait fali faire à niveau ya falite. Est-ce que faut na détailler biloko wana yango et pousser bato comme na makambo pour oya qui na médecin na oya qui na médecin parce que moni erreur de tout bato ba oya ka te ba betara les sola politique bazana ba casquette c'est belé o pe ba ko développer ndenge pe biso pe te rappeler na contre boule ozola nangai parce que o pe ma développer Gauthier na solo ba se pe faire avec na molimo pe oyo a ko poursuivre na justice mokelinge lo bani parce que dagi na départ mutu na mutu a défendre ba bien fait carrière ba parcours ya musicien na musicien o ba yaki na ba loposo wa o aye ko départ et ça va débat mo ya ka rakete o ko lo ba kete musicien na leki o yo po bité a leki ete o ya leki et ça ba langage mo photo zonga na contexte il y a débat o ba yela ki na boso na politique o ko comprendre mutu na mutu ya ko défendre artiste na mais le temps bato ko accuser le lot et dans la makambo susu kete ko lobake ko boya parcours ya disque d'or ya Fali na makambo susu et ça échange pour mutu moko te tanga ko défendre cause même auto benga loko andeti ba avocat baza loko la ba commissionnaire na biso na ba problème na biso de baza ba commissionnaire et ba problème na biso pour baya ko défendre biso pour baya ko talisa biso ba problème o biso doza nango vers justice. Maintenant les commis na point wana il y a contexte ba makambo wana ki ekendelebe ezongela boye garçon wana pe na vie à faire pas déconaki mais faire à mesure que faire à tel on a mis odo kendele odo a diminuer na cause et zalaki loyal mais o est commis le quoi la méchanceté OK na makambo wana to meka lelo ndenge considération il y a ba propos na ye diffamatoire et pas Fali ou pas peu staff na ye comme Mandeko Gauthier na justice surtout na tribunal de paix côté ni ba okanga ote mais okendeka ko bimisa dette okende ko bimisa ba OK ça va raison to ba preuve que Fali a tonga carrière na ye na lokuta est-ce que ça nzela malamu o artiste Fali pour pas aponi pour na ko se faire clean to au moins on a les soit mabé d'autre part mutuna mutunga teleka sija débat tant na otala ngo lelo avant de kutana na bi ki to kutana parce que to beta masola ngo tozo ba cause ya ba makambo ndenge ke na ngo kuna te to na façon on a question na question oyo lobi na ndenge ya kende lango comme même yango na kati ya comme na justice est-ce que zali mzela ya mabende kwa poni to ezande ko kaka ndalukaki kaka à se faire clean d'autre part ngana omona ma be pourquoi pour ngana omona bien te omona za débat oyo ezaki lokola to manongo mona ngoka mais c'est fulani aroya pona wera mais c'est fulani aroya pona JB débat ne les gars o ba rolo bagete orchestre d'arabie te o abiso leki tout ça que niveau boyebo et que na normal mais tant mosusu ya débat lelo o ezo kende to zape na ba staff ba musicien o pe ba déconner là ka ba orchestre misusu comprendre j'ai nondi et ça na staff pe misusu en musique ya Fali et ça na ba chroniqueur misusu ba presse à lune o pe ba déconner rapper pona ba orchestre pe ya baninga ezali mais toi bato batali kaka batala kaka te eza nzala pesa pasi o edo senga pe mota comme na ba niveau wana so na memina tiebo et comme longue histoire bato Fali o ba déconner la artiste misusu za nzala parce que yo zo ko fingela mutu nena lo ba déjà benga na za bien mutu mo zo ko finga mutu pona nga po changa wapi nga za déjà bien na senti que na za bien carrière na ton na bande ko sala ngo ibino bozala kité na bandi ko tonga chemin na nga bozala kité siko boye ko fingela ngai batu siko ponga na gagner ni verbino yo na ba nga ezala ka flatterie na pasi na nzala parce que mutu a passé na bande de l'école akoki koya na ba propos wana te tango mosusu oya kete ozo finga musicien tel moko boye kete ye boye atiaka parfait te mapeka solo tala benjire wana o le roi neti Alexis afinga héritier
Mais c'est là, Konistar, on dit que ça paraît. Toujours le babilo on surtout. Parce que to lo baga eloko mona lo bango pona nini po valeur oyo ba militaire bazaka nango zo mona ke mutu moko place abimela to yebite ayaki kaka boye makoma ko luka afinga batu oyo tango musu bana niveau na yete pona ko faire chier bango pona orchestre moko quelconque ba reconnaître bandi mayo ezana ba propos mususu automona biso to na contre boule poani eloko oyo nyote sala makana sensi moko boye ya mabe yango biso to kaka kolongola vene wana pourquoi au fond notamment bola mungi na tango be keni piano finga lokola mese Koffi Olomide parce que biso ba biloko na ba contribuer ça ni elekarate surtout le bisco to zonga ka siko batu nyoto ba ko mona ba zo ba justice mais bate belé ba okanga bate belé ba osani ba okanga ma pourquoi besoin na ba propos moko boye ya benjiri moko en dehors de ça ya musique oyo nazo ba mama Gauthier c'est na makambo ezali carrière ya Fally Ipupa tant que ça li est passé ba fini maman te ba fini tata te mais musala na ye ouais carrière na ye parce que carrière na ye eza lelo eza logique lelo bon mon vraiment que Fally a au duma tazana en Afrique na elo ndenge ba ate image na ye te kami na Afrique pour tombola Congo et puis tout ça débat mon en français batu ya libanda ba yoka ke Fally atonga carrière na ye na lokuta. C'est ça. Là, si on a toujours sur l'ango, coquet, na makambo, et l'autre moto zoloba, oh, bozo comprendre que t'es tozonga. Tant que tozo comme aller, et l'autre tozo bébé sa makambo, un staff, oh, yaza moto pona Y, oh, ada pona moto songolo. Ce que vous voyez que ça la débat. Il y a quoi ça moko sani. Amata. Ce que bozo ta la teke sortie médiatique, on a fait comme na makambo wana, et elle a qui bon n'engeni. Robin Génion. Et elle a qui était 2 poulains. Oyo ya epona faire oyo epona Fally débat on est d'ailleurs à cause de toi diminuer oyo matcha oyo siko soki ka gete mais c'est Manix a ko gagner mais c'est Gauthier CIT mais to ko gete so gagner mais te Gauthier CIT mama ramoni ngeke ne boyete pona ni boyaki na casquette ke mais na débat on a Gauthier CIT pas bimaki abimaki gagnante na façon tozo lobelo ko wana sauf que le point sensible yango siko tozo lobela faut que juger bango na contexte ba yaki pona des orchestres faut to lobela d'accord ba yaki na des orchestres ba bima lokola ba avocat ya des orchestres oyo ya pona client na ye oyo go défendre client na ye atalisi grandeur ya client na ye oyo patalisi be grandeur ya client na ye contexte wana faut boyela ngono na émission bongo ba yelaki pona pour des poulains orchestre ngingani orchestre ngingani bayaki ko sala makambo oyo esengeli kete artiste oyo aleki oyo aleki o bayelaki na casquette wana dai bayelaki lokwa net na cop na biso ya analyse dai bayelaki tena ba casquette to monde la bango na politique o bakena ba débat na bango bayaki pona ba musicien ce cop ba musicien ekendela bongo parce que toto bungisa tozo zongisa bango na ba contexte na bango o bayelaki faut que bagete bayaki pa message Israël na ba casque nini o bango balataki lelo sikoyo bimi na cadre wana ba journaliste basangani pona ko s'adresser na ndeko Fally Ipupa ba pesier ultimatum dans 2 jours 48 heures en fait à Longola plainte wana sinon te oyekoya et ozala makasi mingi pona et tu dis quoi par rapport wana et comme intox bazana eloko o bango ba sa Fally et là on y est surtout photo l'accent et là on est dans la boca na biso justice c'est ça là so kanga mito no mona justice tamboka ça ni et na ba ki se swelo moko pona ko enrichir balobi ba swana déjà na bato oyo ba Fally akenda robeta bango matolo wana contexte wana mutabonga wana temps banga Fally non contexte wana mais c'est noni mutabonga na mbonga ko senga la te OK mutabonga toujours na nzela ya Musa na Musala pe kola ko visiter biso toujours na nzela ya Musala oyo bato bazoloba wana eta bakanda moko boye pona ko faire chier mutu eloko nyo tout loba boye soki musique na biso et alaki bien soki mboka na biso pe ba droit ya bato ba iba droit na bango ba droit voisin oyo bato ba koyembela yo ba droit ya ba auteur compositeur ndenge ba futela bato ba droit na mbele lelo musicien a oyemba ba kitela mboko mais fur et à mesure ba musicien ba oyemba bato ba boka bato parce que culture na biso et ça pourri côté musical
de moto vivre na œuvre na la été politique culturelle les ana se makasi et ça c'est par rapport à tout parce que au monde le loto le ba na se pété za kunde te exactement na façon to lo ba musicien so moni musicien to ngindako ba sali beta ba fort moko bo o sali na kati na konza musique na été même na ba orchestre to vanda oyo ozomona bateau yo bazo accompagner yo qui pour beta musique wana baza na ba droit voisin onde ba betela yo mais tant que le leader ozo liambongo ya nzembo bateau ba betela o liango yo moko parce que toza na culture moko to miye bakate oni to luka tozo ko miye bateke oni bio toza parce que dans ba ndeko nyoto ba betela bino musique wana tala maboy orchestre net affaire ou soit ya fali ou ya wera ou ya kofi bateau ba betela bino musique wana est-ce que tant que botiara ba auteur compositeur ba dans ba droit voisin et elle a raté pour to miye bi autosate lelo to vandi awa biso moko communauté congolaise à partir de 2005-2006 tozu culture ya Lagos ya Nigeria to ko s'imposer wana mboka na biso tozu oya biso moko to boycotter ngo to tiongo na poubelle o komi ko préférer pour na nini kete ba José ba Roger Baka na ba nanyo tout ça wana ba ya ko kotela ka biso to yeba bato moko tozu culture na biso to boycotter ngo le to miye bakate o biso toza mais ce qu'on est le poto monde ba Nigeria ba dans la fort ba zo ba yi ba hebisa ba DJ na bango bo betaka sutu ba musique yo ba paya ote ba dara déjà fort biso tema to bandi kopo na retard il faut to yeba non ko lungono musique na bango na pa na biso to betana o biso modo tongango yango biso erreur toza nango de lo mona kete na ba carrière o etongaka lokwa neti ba moyen o to sela ba fondation mais okende kuna ke à l'époque to domona ke biso na biso mais lelo soki o mona ke chinois te ke no mabanga mboka na yo mais euta na kata fleuve ya Congo mboka na biso moko mais chinois tu doit ko tekela yo akoye biso ke te carrière wana ba tekela ngo yi de tout le makambi beli photo landela to ko rolandela ngote repan mboka na biso esonga sima na biloko moko monika bete comme lokola macadam et baby eza toboya ko bamba wana bolakisi couche moko bya goudron pour na macadam ezonga normal bozelango et kufa po pendant 24 ans pendant 35 ans bosela ka route moko wana pe beba nyotso to bo bandelango 0 point nige budget nango bimi après budget terrasse ça ni et bimi biloko na tolandela ngo te na mboka na biso mais makambo moko boy oyo yo na ba musicien vi na boketo kende bien te vi ya biso moko pe bato kende bien te ba droit na biso moko ba tolandela ngo te mais makambo a gotier c'est toza na ngo nyonso tout de près oyo ko avancer mboka na biso na elote dans ba journaliste wana ba obangisa falite ba okene pe pa ite tango bino bosenga moto ela kwa ndeti bozo ko sommeiller ba ko sa ndeti nini journaliste moko ya na char de combat azate tozonga na cop na bino fali pour passer l'émission moko sabi ke bochaka ba biloko na ngate na ba chaîne na bino na biloko na bino aloba auparavant mais le siko bino tango bolanda yo mona ozo fingela fali pour pa bato ozo parvenir ko fingela fali pour pa moto mais aloba déjà bochaka biloko na ngate na makambo oyo etalinga ete aosa ko boto ay loba osa te bada eloko ba osa la été tout dans ma clé bada bon eloko ba osa la été d'accord voilà faute de temps nous allons passer à autre chose. Un grand merci à Ben Willy, les Gabonais le plus suspect, les Gabonais le plus dangereux, les seuls fantômes qui sourient puissance mondiale. Mon ami Kings Nova, l'homme qui chuchote à l'oreille du boss Abed Achour, Corniche Tambani, Luanda et Kinshasa t'appartient. Mon ami DJ Flex, restaurant CMK la congolaise, en tout cas DJ Flex, Yoebi Kaka, Deni Nango et Maramango Kendaka. Et puis, nous allons dire comme ça un grand merci à Kadi Nabokete, double poche, mon amour sur Aleki, dans la Bible Belé, la possibilité. Merci à Jocelyn Mobutu. Donc, nous allons continuer. Alors, Konistar Mavinga, nous allons parler maison mère de Ngama Makanda Weranson, ou à Beta, Bongo à Londres, concert Eleki, Ndenge Kokai Kolekana. Mais tous en moi, si Mamouke, tu vas être solo à concert. Batoba Lobby. Weranson ne pouvait pas kobeta concert wana na temps plein na Weranson naza. Ada légende il y a musique africaine pour ne pas dire seulement il y a Congo. Avali tellement grand que attaque de filles en les cas qui ndenge ni na koki koluka ko mikiti sate abeta na restaurant moro boy
na salle moko ya mokie kaka pour approuver ba combattant qui a bêta qui concert. Alors comme mon résultat il y a événement wana et kitisi we ransom. Pourquoi le lobiso comme communauté congolaise to comme ba réflexion mo to tika déjà butu na biso na kata cimetière menzo te dans la mokili. Salle oya munene ayaki ponango kaka communauté congolaise bobundisi. Deuxième salle bobundisi. Troisième salle bobundisi. Quatrième salle ate kaka na ba concert oye bandelaka commencement ya maison mère. Place beta marawana. Batutu ba beta wana. Même le premier voyage à Wenge en 1990, où il était allé Makababi qui n'a tika na poto pour na salle ba cour et zalaka na salle basket wana. De tout traité le moroté bozo bien en restaurant mais bozo mon la gete salle basket le quoi net mundela salle ngo et zalaka na batu moroté ke muki. Il y a des conditions salle basket ninge zala surtout na mboka mindele. Pourquoi biso to lingara to c'est saka batu be chèque. Le culture na biso ezo kufa pour la nini communauté congolaise à diaspora akanga musique à Congo allemand lokola net ba ministre ba tiaka ba gouverneur ba ministre ba tiaka ba ministre ba ministre ba tiaka ba député té. Le todo monde na passe ba kamunyo te lekanga na kata Congo total ara na misubo. Et puis le kozo kamusanga na mboka ya Sam Kuku le nécessaire. Todo solo là na makamu moko be mutabimisi mbongo pour na sali moko munene bino mo communauté congolaise bobosa bo sali ba lettre bo lobi ba n'importe quoi kolosa la boy qui était conseil beta masuti bo akosia be bo akosia na moto mais yango ba todo solo là koloba ngo na te akotika te parce que communauté na biso tozo déjà réflexion to kotika na cimetière nzoto etika na mokili. Dans mutu na biso ya na cimetière be auto tambola ya nzoto pamba to raisonner sous malamuté. Pourquoi to raisonner sous malamuté? Si ko to tuni di à quoi les communautés congolaises ou à la diaspora. Tant que nous avons la musique, ce que bénéfice n'est pas de combien de 8 ans moulay pour y banarate na lobarana yo lo moko. Tozo ko lobate que a la défi avec les congolais na congolaise, ba congolaise na congolaise bobo manani. Pour le attaque de Nzamba décida fungoli malikolo. Fungami. Eli okomi présent Congo batu ba roboya. Parce que était eza na ba statut ya bato nga la sala réflexion nga o bazwa ngunda na compte IDPS o bazwa ngunda na régime Kabila o bazwa balingi il faut mundela yo kaka bango bazara na makelele moko boyo eza nga mutuna makoleke na loin. Ah donc eza par rapport ya ba intérêt nga na zo loba na ba intérêt o ya bango eza na makamso eza na passeport ya ngunda ya rouge bordeaux. Parce que ce régime est quoi ba rechanger les sous o ego ya wana bango ba garder statut na bango. Bangunde. Ba garder statut na bango donc nga na tchaka makelele opona intérêt na nga. Mais ce intérêt pe abaninga o ba sala musala to vandi awa chef de l'état va benga médecin et sengara audience côté audience on peut batala. Ce que to vanda awa to wana bakambe belé nga lo ba petit na mo be trésor bakuma. Akota ravema arana goma koti Rwanda tia bimi. D'ailleurs immigration ni char de combat. Si on a mon aboulard, si on combat au biso de Bundara, il y a S. Et 8 ans, mais au moment où le gouverneur dans la S a déplacé à la Kimaki, guerre les Kina, la Kishasa, et la Rababola. Na bilanga, batu, Baba Batala, Copon Barana Bilan. To moni na Bukavu ba faire des bazo na bantaba. Yanga ebiso ke wana ko bi da cop. Sikoyo to sala ni na cop ngo auto ke na makambu parce que ce qu'on vend même na cop na bino mon pédo kufa. Au moment la journée c'est kuna bobeti. Nani ayebi bobeti mais moi ministre ina vanda l'aise, ba tutu ba na l'aise, mais oya zora décision a dans la nani. Militaire ni ngo tombola musapina e. To journaliste ni na tombola musapina zu. Il y a ngona a dit décision na mboko. Mutazate si vous poussez à battre la macaron, mais c'est vous t'accordez ma cala. Bah on m'en souvent le bazou ozui. Totinda guilloté. Nga na vanda kofio l'homme de ça la intervention mora pour la mamboka bokechu na eso ba tomboki. Ba bandi so finga so kofio nga Nathalie Ogis na comprendre te. Le l'homme makamba cause ya oya et pardon GLM. Ils ont ba quartier qui était plus de 5 avenues za na ke bateau ba bande go vanda bien te bateau musu ba kufa na ba souci endroit na bango. Bazu balabala ba pasoli batie eso abani suko finga lisusu bateau ba go buka wana siko oji c'est siko ba raisonnera nini ba lo ba nini siko pasio oyo bateau yo ba vanda na endroit na ba lekara susu te ba dalaki mal à l'aise na quartier wana tango ba homona eso intervention dans salle est-ce que ba se pena garçon eso
passe ya Congo so iboye bango te vana na kati ya Congo on comprendre la réalité ya Congo so ko bundela Congo ya ko bundela Congo donc ngama makadi asa ngama makanda we basala sel meka boulot na ye oh moi sel ka musala po parce que liko baté et ko kitsa mutu ndenge ni parce que kombo na ye aza déjà wana so otali maison mère premier conseil beta wana ti ba kei partout ba ko beta ba zeni ba banda wana d'accord toké na foot ya ba musicien de bo pesi bango raison ba musicien ba kimi pour considérer bango pour le so ba tout nyo ke ba musicien wera o lo balelo na yebi bango te na yeba ka o akala mais le lot lo dombré bino kete wera ken avec pour toi qui 3 chanteurs avec Jamaïque liboso ba ke combien 4 Nassima Gino Bass accompagnateur Solis et Makaba na Kakol ba ke combien 4 avec Wera basali combien 5 basali combien 9 na 140 allez zo siko wana do côté côté ba Johnny Nilongi ozi ba maître Nidja ba tolo do côté bango te de ba ministère ba na bango kaka obe 9 sauf Makaba les restes a nyoto ba mona ki chata siko tira mesure les gens non ni no benga no catholique te bossa une émission no benga no ni inongo te poani ozi la vraiment abela vraiment lo na niveau be héritier ba bela lokola ndeti ba faire ba bela lokola ba mabiala wande siko po bosali quand même faut siko yo bango nyoso tout intervenir dans la ke na ko okata ngai siko ndenge ba ye awa baza bomo na bango te baza na bango awa siko bo cha bango kate mais bozo betaka lisolo ke batu bakimi na intervenir côté wana na oti ko solo la kala mingi te na oto solo na ongo baki solo na bengi déjà maître Ninja poto lukane ni nango to sala pona oyamba quelques artistes musiciens à ngende musique à maison o bakendaki ba koto wana biso na kata Congo mokili to kabola raté to kotara partout parce que la chaîne a gaillard donc on ngolanga la liste yango siko to sola ledi lelo ozo vana moto muso tala bete faut ba comme na ba niveau vraiment na ba chaîne muso ba collègue na bio te faut pas comme un niveau héritier ba comme un niveau ça la pété na forcément to doloba mutu nyoto na posa visibilité OK au monika les allez que papa lokola lukuku sample azo yati na endroit batu ba répéter azo yati na endroit batu ba beta conseil lelo makamwana et comment batu ba comme otambongo liboso da fana ya ozo mona ke yo mona no chroniqueur yo mona journaliste il faut réalisateur na caméraman faut opesa bango de droit transport na mbongo na siko musani yo do ça ozo mona ke koko c'est na musala yo reste ozo gagner siko koma koto ima qu'il faut que ce transport yango siko la télé siko boni ko be passer des gens sans que difficulté wana siko passer zaleli ima na manase difficulté na siko passer zaleli siko osuka na siko ndengeni yango mona ke tam siko ni sa revendre d'abord ya be ah Clarisse de Canto aroso la boy par exemple Sandra Ngunga aroso la boy oko vanda be pas oko mona tam siko Pamela Lisiki na Lili Mayambo bakoki kosola na mona oyebi bokutana Eugène Nondi d'accord de ba réalité ngo eza bongo pourquoi les bato baza awa na yeba ite maison mais créer qui stratégique pour la monde tout le monde bato ba calculer qui ba musicien bato ba kende talaka bato na 9 musiciens na yemoko siko bato ba beta na internet ba beti déjà 17 musiciens awera mais comment se fait-il que calcul bodo sala na ba sortie médiatique bodo bimisa en dehors de ça na bato ba ke bongo te 17 musiciens siko ba staff non longo ba staff siko 17 musiciens siko ba ke combien de personnes oso mona on te ke faut bo kenaka ba musicien wera ba kimi na bango parce que ba propos ba solo ba pona makaba kimi ongo back solo et logo nyoso to orchestre nyoso to ngalinga ba soliste na orchestre faut batala ka 3-3 ngana sepela te ke de musicien dans la yemoko loko andeti soliste wa yomoko drummer aza yomoko accompagnateur aza yomoko c'est dans mon soro beli ou soit retomber que ba solo tom susu ba solo tom sur opération hernie ou soit appendicite si ko tozela auto robeta concert était pour na muto abeta la biso nzendadate mais si boza 2 boza 3 moins équilibre ça mais si boza 3 boza 4 après on connaît ça l'effort qui est là ça la vraiment valable là ça la recherche mais si oza yomo honnête makaba lingara dans la yemoko debisa masiko et ya lingara dans la yemoko doubler razate si debisa ngai so il lo beli de orchestre pour ekangama photo lukasu soliste moi ça la tête rien on baka ça déjà bazala ensemble et logo nyoso tout muta mesanaka on baka roluka au découvrir face à les loko moko bia sika bato ba découvrir musique ke na bongo de musique ezate mama ko la muki boy pas musique o ba lo barakete ba kembisaka esprit ya moto to mutu na nyoko mana musique te ba beta chikoti te
bakembiso na esprit batikono ba voyage batikono ba mebele okomi ko d'expérience okomi ko envier pe arriver à baninga to ba otaka pe libanda baye okomi pour ko sepela nango musique ya rabo basengi nga na bisa Konistar asala nga apesa nga différence artistique oya monaka c'est-à-dire le qualité positif ya faire oyo amonaka ki eleki ya fali et puis le qualité positif oyo eleki ya faire artistiquement Konistar on a espère na mama musique ofandi na ba artiste musicien de réunion surtout différence ya faire na fali yango nde baloba ko sala biso omoni comparaison ne pas raison ngate me bonga za ba français mutu na mutu ata na lolenge na ye oya memelaka orchestre na mutu na mutu ata na voix na ye oya yembelaka dede comparaison déjà la façon de parler à koyemba ya fali na faire ba na voix morote o bato basala ba comparaison moko boye batala ka temps ya rivalité bato babosa na ba critère wana yo basangisa makambo ebele eza na mutu musulu ebo pousser bato ba kino kobeta neti par exemple en Europe na bandeko na biso o ba memaka na makambo musulu ke soki musique ebeta na poto komba na bango sani ni ke ekui nzora ne komba na bango bino bona muganga na makambo etali politique na bato bazo gérer mboka na bato bazo kamba mboka et donc c'est très nécessaire yango mais tant le logo ka makambo gete fali ana concert là na nini yo arena que sera kei bobandi so hôtel so akobeta te siko baganyaka nini lelo orchestre bino comme olemba ba na production mais ani na courage au kenete poko akoma ko bunda na ndeko na yeke so moina ba komba wana o bato bunda wana Rwanda zalaka te Burundi azalaka kuna te ezalaka biso na biso peka bato ka o ba mise ba bwaka méchanceté na so ezalaka ni ti loto yebaka te siko tango lelo lokata aussi de mutu dans la poste que orchestre na ngevanda l'autre vanda faire azo préparer Zénith na nino pardon martyr na ake na États-Unis kuna avanda vandi wana tiaye répétition te eloko moko te ba vai na bango pa ba vana bango kaka siko yebisa siko ba sala ni de bonyoko la bande ko na bino moko bonyoko la be bato badana misala o ba ko sala siko to vanda misala ngeza wana to lekaki to zongi na bozonga par rapport ya critère wana aleki fali na nini musicalement na belle voix par rapport ya fali poupe d'accord na critère ya orchestration orchestre na ninga yembela ga live na ye par rapport ya fali ki ya va masava par rapport à fali poupe dans faire à l'équipe fali na belle voix à l'équipe fali na orchestration live boyeke abandi ko déchiffrer ba makambu tuke batu bo vandi ki bo vandi be basali ba instrument boy wana vraiment qui a outil dans depuis kala pour parce que wana dama passionné fali à l'équipe faire na nini musicalement donc il colle ka faire na nini donc nous avons ce que ya ko legela siko fali o le ka faire na mona ngote d'ailleurs monika faire à l'équipe fali à l'équipe faire ne l'autre d'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Konistar Mavinga contre Boule. On les lit, hein? Non, on a les lit. C'est la question. C'est une question où tu es et on a dit pourquoi on a bombi, pourquoi on a le bibon? Pourquoi? Au monde so au monde qui est Jumpo ya bandiko yemba. Josi qui a beaucoup dans la carte à la qui est Jumpo. Oh bah on va comprendre. Ça mangwana so bandiko yemba. Parce que nous avons bon parce que batebele ba go jigenga na émission ba finga ba commentaire po na yeba ba ngoti po ba faux compte. D'accord. Ça mangwana so ba ndiko yemba Joski Kambuku da ta qui est ça mangwana. Joski so do yemba ma dilo ta qui est Joski. Comparaison que na wana que nani ko sala makambo so to kuta na live que batu ba se pelo kwa CD. Et ba chanteur musu ba critère wana et ça na ba chanteur musu ba na ba critère wana te. Il y a raison pour laquelle on a dopé ça. Ce qu'on va dire, faire avec capable de remettre un concert moko. Ça qui va ça les intervention qui va au CP. On a appelé ça qualité à faire. Si vous makambo c'est un débat autour de makambo tout au vendre des personnes, na mutu moko baye, na talisa anglais. Faut vraiment fort. Pour na raison à to route na bateau ba fort. Et là on a ba sou bongo. L'homme maquia d'adagi na voix puissant. Mais tant que batuno so bazaki na posta que aza ténoriste baloba tabula leki na koyemba mais ce ba beta live boy o se pena lombo maké di makasi parce que ayeba ki accréditation par rapport ya tabulé d'accord ayeba ki peut ko pousser ba militaire par rapport ya tabulé
Mais si on t'a dit que les gens ont été, Seigneur là comment banzembe belé, Seigneur là dagi boye ba otali sabat. Peu de deux. Yango mona eloko wana batebele ba comprendre tete na mutu so azana ma live boye bo sepeli et na mutu so live aza capable na. Yango mona ba critère wana ba mixer ba kokana raté. D'accord. Merci. Merci Konistar Mavinga Flat Hotel Joulisme na Golf Dojoana chez Papa Mams. Le boss Mams Flat Hotel Joulisme ils ont un restaurant bien na kati ils ont na bar ya kitoko na kati ils ont une boutique d'habillement Joulisme Golf Doge banderonya soki Angola Luanda boyebi côté ni nango bokoyi ko kende ko sepela de Golf Doge qui l'embarquait à Joana Bobo Sanate. Un grand merci encore une fois Bertoni Sinda Visan Cephalia. Visan Cephalia Bertoni Sinda Farel Mille Esprit Mutunanga. Un grand merci na cadre Kitoko Oyo CMK la Congolaise chez Madame Karine. Côté Ninyango Bandeko Bazoya Kobina ba DJ Amalonga tozomona ba DJ le rôle DJ Flex. Tomonier Awa et Azosala Musala Kitoko. Un grand merci na bandeko surtout balandi Congo Mokili Télévision et de partout derrière la caméra c'était Manassé à la réalisation c'était Imak Makengo Motonangai et puis voilà on a pesi batuto balingara nondi premier contre boule Konistar Rabambote na Yasuka là. Ouais, sur une autre là déjà que Clarisse Decanto, Nathalie Lutadila, Chada Lutadila, amigo Jenny. Ndenge makamunyo surtout ndenge ekendelaka donc so nazo mona lisusu Yannick Nia grand-père Gauthier Muteba ambassadeur Remo Singacha Masunda Sami Miguel na peso bambote na mosego zali Rofi Makangila Chirac Nikita Cardozo Pere Kitsala yo yebi makamunyo surtout ezala na ndenge limemia Peggy Kinzunga yayo yango wana toujours merci beaucoup na Yannick Nia. D'accord, merci beaucoup na Bosanaki Glody Taiga la bière, Glody Taiga la bière, la boutique Michel Bakala pour Michel Bakala aux États-Unis et puis Glody Taiga na kata Palankawana boutique Michel Bakala, Glody Taiga Bambote Nayo. Un grand merci à toi et puis je dis un grand merci à Jean-Pierre Malamba, Portugal, France. Kaka. Na États-Unis, on appelle Patrick Menayame Bambote Bele, mon ami Patrick Menayame, Joël Yaïswa aux États-Unis également, Papa Confort, Bambote Nayo. Bobo c'est la papi Matalatala. Ya papi Matalatala Matos, Bote Nayo, Hervé Katangala. Un grand merci à toi, Hervé Katangala, grand frère propre, Gilles Makaya, le célèbre. Et puis un grand merci à 00243 Yaouli Moucheni Code Yamboka Oyo Congo. Un grand merci à vous également. Tokutani prochainement. Ciao. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire
tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.